pardon. Au bina nous va soutenir nan. Innocent bi. Ceux qui les logent leader. Bah système boka na biso. Toza posa musique ya Congo ke liboso. Faut ba simba na liboko. Ce que ba artiste musique ba posa ba soutenir ndeti jeune leader. Yo za posa artiste ni na soutenir jeune leader. Est-ce que ba soutenir ka mutu za international? Mais artiste de l'Afrique centrale. Bako soutenir to ene mutu faut soutenir batu. Maintenant jeune leader ceux qui aza posa soutenir batu. Pour musique mboka ke liboso soutenir ndeti banani. Batu basé belé bana posa ba soutien ba mawete bazali jazz mawete ana posa soutien ya Innocent bi ya mawete za posa soutien Innocent bi aza grand wa baza ba petit faut soutenir bango zo ka pe musique mboka na biso évolution musique mboka na biso ozomona ngokoma bon eza nango pas mal mais sauf que yana batu mususu ba komo baby sta style mboka donc kimutema mabe pe liso likolo. Donc tout le monde a na Nigeria wana na ba Nigeria au mona ezalaka ba musicien basunganaka. On comprend la soutien ezalaka ba mona ba musicien. Mais awa so total ana Congo ezale contraire. C'est tout et pas bato ba mbenga ba vie. Ba vie lelo ba komo linga ba petit ba dépendaka na bango. Donc bazalaka na poko boye boye mère katelanga fufu atie mulongo na baleki. Olobi lo mo awe toucher mutema na ngai le baka grand poète sango na yoki mutema na ngai ebeti. Olobi bien musique mboka na biso fo bato ba soutenir entre bon artiste mais na bato miso ba bakal. Ce que so tali caméra na biso Fabrice Mande. Tala caméra Fabrice Mande. Ceux qui osent na posa jeune leader osent soutenir à soutenir pe moko ya artiste mboka na yi. Yo okosenga nani peso ozana pour ça artiste mo busongolo asonga jeune leader ozo soutenir et ozala nani à vous la parole ya training na tia bureau na moto na ebi ko komona eta comment ça fait ozo balikambo moto yebieti bon nga yo kaka ke sango mutu mo basala théâtre bon azasona liboke ya nini ya mika na mutu quoi non yeba c'est bon là ça nous regarde pas tout sur la série disque album Mortel 06 clip ya die hein clip à die c'est bon déjà n'habiter na ngamu na bino attaque ba tigre série 10 qualité wana ils en a combien bon série 10 nga na PC 11 ah merde ouais non PC 11 pour sauter non qualité non image non ngomoko ça quand même analyste non ko non qualité non image bon et l'autre côté comme ça ngolo ngana kasi na chose comme te non na bi bon pourquoi pour tout ça analyse ou est clair et tout ça analyse te yo fanatique intel na fanatique intel tout ça ce analyse mo est clair tout ce que yo pe la journaliste nga pe ko journaliste tout ça ba lobeli mais ce que plateau est ngai journaliste ça ramuta mututé malgré le tout moment genre mais journaliste ça ramuta mututé yo journaliste nga pe mo journaliste ce qu'on a dit ah ndeko nga journaliste tana clip afali o ya bébé nanga aussi na clip non sibi oyo bon ce qui est sûr bato bolanda ngana on tena tikalo otala clip afali ah ouais non tena tikalo otala non tali ngote non tena ah merci toké deux volos mais na tête de clip ya Innocent yo pe naza sûr que do otali yo mo aussi ko répondre à la question on me poser wana clip donc au lieu de tourner la question ngani mna tourner pas bito ça le roi bon merci journaliste ba tourner la question tu crois tu vas pas journaliste biso balé yo na comme quoi journaliste ngani on répondre parce que clip a fallu on est na qualité parce que yo peut être journaliste contredire ngai qualité ni hein qualité ni clip le roi échographie mais non tellement tu comment ça fait celui qui est échographie pour na yo un peu réaction na basala ki mabende ba kosenga pardon basali mabe makasi basali mabe il fallait pas pour balobi eloko eza vérité balobi ba cosité eloko eza solo donc comment ça fait-il ba kosenga sous bolimbi ou ça ba s'excuser pour bolimbi c'est ça trop dire mon frère tozana j'ai leader na village chez Temba conférence de presse aloba ki mo la monoko na yaza pour sa musique mboka ne ezala na kimia nous voulons la paix que non la guerre oyo ko luka ah monite que ça guerre bon il y a guerre te na binde vérité
vérité za boka bonité, la vérité blesse. La confiance et la fidélité, très cher abonné de GK TV News, c'est toujours moi votre humble serviteur de la presse. Tala ndenge bozwi c'est on pambate, tozalaki na rendez-vous na respecter rendez-vous na boyi l'état tsanga maboko po bino batikra bozala moi jar nga yesu na vandi na kiti o pour représenter les bino émission na bino spéciale inonce biyo komba mara pa na nga imiliki de la presse congolaise, les autorités morales de tous les chroniqueurs ba bébé bon nuit boulala bien papa yo azo défendre la cause devant caméra ya Fabrice Mande donc ya biso tozali banda pour information yom tozili boko kotala biso pour la lelo ici c'est l'information atobela ka jeune garçon za na argument combien la biso na ba numéro ne za na ba sécurité te to yamba yo sans au foot à frère moko boye songolo pakala. Alors très cher abonné de notre plateau aujourd'hui, je suis pasteur biso to yamba ba tigre donc tigre des agents na biso awa tozo solo la donc avec qui est déjà boyoka oni a relever la biso nini ayeli biso Montréal so toza moro côté la biso déjà invité na biso à qui j'ai dit bonjour mon frère. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va kitoko. Nyoso pepela. Batu bazula ndo misu baby ote se présenter comme bonani. Bon, nga c'est Cédric Musoli. Nga c'est Cédric Musoli, naza griffe depuis Monga Fula. Cédric Musoli, oza griffe depuis Monga Fula. Osala choix non sibi depuis aneni. Bon, depuis na 2010 tant on a gagné Superstar, wanga naza na petit muke quoi. Tokola, toyoka innocent. Bon. Si tu as comme moi 2015 moi bani to comment comprendre makambu to comment na banzemu na donc si les longs de pega na linga bon na banzemu na ki to kwa betaka donc c'est mon idole c'est ça. Donc si je comprends bien yo déjà depuis mukie mutu ozwa ki bien musique zaki innocent mais age zali na mukie si le repoussani musique ba innocent poussani ozaka na innocent toujours. Ouais. Première chanson innocent c'est bien na mozala nzembu. Bon première chanson bon et ko bunga bon et que ko bunga mais banzemu zebele ou banzemu na sipina non choix non sibi yo sala pour azageni ka lokola yo bon eza ko pona bongote ba qualité na inde non azana ba qualité bon kota non nous jeune lokwa ye asa ba makambu asa la wana eza non nous photo féliciter non très bien de 1 ouais premièrement de 2 azana on a talent très bien ceux qui te vendent na 2010 ba nyonso tout balanda Superstar biloko oya sala ngana yo to bien Michael Jackson d'Afrique yo wana 2023 où ils biso a commandé Michael Jackson du monde oh ouais pour venir biso e mo pa o ya benga ke da Michael Jackson yo sko nani oboya yo nani bino ba tigre après na bino pas jeune leader ezalaka nini pour misusu boyaka ko na ba critique ya bino kwa que jeune leader azui maloba atie bino na munoko boye na ngona télé bo setai mena neti yo bozo soutenir jeune leader attaque jeune lokola yo pour se faire la musique na ye siko surtout bi que tout classer ba tigre soutien na bino pas jeune leader ya la rani bon premièrement nous jeune leader à cause en attente atinda biso ba greffe to ya koloba ba mamo boye ya mabe merci tindo mo na biso boye eza poto lingi musique na ye a sepelisa biso pe photo ça elo mo to sepelisa ye ba soutien na bino pas jeune leader ya nini ba soutien et fait déjà ya koloba déjà bona soutenir ye très bien donc na yo ka banze mo na ye na postaka ye presque chaque jour na ba statut na ngai ba soutien JK TV Pazana à soutenir. Très bien. Merci, l'actualité nous oblige mon frère. Ouais, je l'ai gardé fondamentalement parenthèse moi moqué. Tout sur la série disque Nabiso, l'album Nabiso, Mortel 06. Mortel 06 c'est en a 15 titres. Mais mon pépé na mo penza promotion na monde teza penza mo moqué na radio ti na télé. Promotion nini? Promotion il y a Mortel 06, je dis bien promotion il y a album Mortel 06. Ils en a 15 titres mais quelques chansons de tozoyoka. Ba chanson monsieur za pena na ba promotion penda muki. Ni nezo sala bon, yemo jeune leader ou vous les fanatiques ndé bozo kwa pouya on libosote. Bon, pour fanatique pas pouya ra disque Bon ni chanson ni no ebeta te. Pour nga na ebika nyoso ebeta. Nyoso zo beta. Mortel 06 non mo ebeta na mi Campbell. Nze munini yango oyo était ba chanson ni oyo déjà so dovandi boko ko citer biso ta 7 chansons oyo za na production ya makasi to bandi 1 Mortel 06 yango moko 2 Naomi Campbell 3
quoi Minama 4 Sukali 5 Adie 6 Adie wana no ezana mini film uti kosala mini film comment clip nango mini film mais après 6 Bouchou 7e eza AD. Mon frère, tu es sûr qu'il y a un titre nous sur les bisous na TV total. Ouais. Bon, Bikota ba TV, c'est un peu difficile. Pour ba média na biso Congo, bon. Eloko eza simple. À part na wana, ngai d'après moi, d'après l'analyse na nga, il y en a ba main noire eza là. Donc ya batu o non ba ina kana jeune leader, o ba ina no ba jeune na Congo. Bon, on est ba osara ba za ko empêcher mais il faut ba yeba que ba empêcher la lumière te. Moto na ngombo ko bomba ngote do e mona na kaka. Mutabiti musique na no na TV mo quelque ka foto ba frère na yeba tsango te. Bon, na koloba na niveau lo kwa Inosbi artiste mo boité lo kwa ba artiste mususu awa ba artiste mo boya Congo. Bloa malonga basala ki mona na raté bambange belé ba o do artiste mo na yebi asala théâtre waza na liboke na mutu wana so comme après tu évoluer na qualité non ezana ya son na moko mutako boya mwaza te eloko abeta wana na États-Unis abeta wana Congo te na États-Unis yo ya ko boya clip marque wana dans mini film wana yo zala na wapi na commune ngava na monga fula eza na Kinshasa na capitale. Ouais. L'Union sociale qui est na capitale yo yebi nga pe na yebi. Ouais. C'est bon. Aux autres là clip poussana. Ah comme est-ce qu'on a fait ça mot de pas fait na ngai papi bon ma client de toi pour grâce à vous, je sais ce que moi je suis donc comme est-ce mon papier donc dans une formation pas fait na papi bon. Mon frère, tous na Kinshasa. Na sir pata sozo kota bar te mais sozo le kalanzilo yo kama kele la musique vrai ou faux vrai attaque mutu ozuta la clip ya Fally Ipupa bébé nanga surtout zona clip ya Adie to tsango bo concept sa pamba wapi qualité bon bébé nanga ko natala ngota na yebi ngota yo na Kinshasa na yebi bébé nanga ta nga ko zo atanya Holanda nani Fanny na bi clip wana ta na biboui clip ya Fally Ipupa bébé nanga otanga la motema tozwi na clip ya Adie qualité ya clip to longoli osiko tigre to siko mutu netre to sa analyse mo za clair OK to sa analyse mo za clair na longoli ozano tigre ozano griffe du tigre parce que na longoli yo ozongo na après jusqu'au clip wana Fally Ipupa ozona clip non sibi pardon zala sincère pardon to ke na fin de l'année mon frère koko sati zoko sabiso mais eroba makata natalité masolo ebeta maka monsieur tango place balobaki monotonie nga nazalaki tokoma wana zela tosuka nano awa très cher abonné de JKTV News donc allez sur mon blog de Zalaka pour comprendre déjà ba tigre par rapport à game donc on va que dans mon rôle bon balingara défaitité bon quoi maman na baroda de wataifa donc balanda maman bango kamboy mais biso toza biso ka pembe le borodi le manzaka oya ngai biso toza pembe toza rapona info toza pona ba question zo bima awa et on veut jembower donc ba question zo bima awa la personne mbo de depuis Sudaf mon frère yo le qualité mo critiquant comment na tuna ki on a comme ça au échographie mais masolo ebeta marana na deux heures on est capable na masolo réaction bande ko na biso ba impair webi bango na yeba onki toko nazala pe ko fan na bango tala pe bango ouais merci après avoir que le monotonie ko ba clip a Fally Ipupa un moment donné bazongi sous na télé ba ko singa pardon yo attaque mutu na longolo ce journaliste na zongi sina ngoyo tigre ozaki ngo koma bon place ani tumisa nga mwandambwa comment ça na omona bato lokwa ba MPR ozo yuma na zozo machine donc ba contribuer na musique na biso ko ngoma kasi très bien ba lobi eloko eza vérité donc ba quantité eloba mana oda depuis kala baba to pe ya liboso ba loba moté yo moko pe oyebi yango donc monotonie abetaka même rythme yo mo journaliste po oyo ka pentim po za fa na la bonne musique de la bonne musique plutôt
abetaka même rythme, hein. Donc a changé à ande ba maloba. Donc a remplacer. C'est tout. C'est toujours la vérité. Ça. Biso ba griffe tous apolele tous à clair. Surtout mon elo ma be photo lo bato bo mani. So ozo bombela mutelo ko mo boy donc oza contre nini succès na e. C'est ça. Est-ce que eux comme sous défense de comme ce qu'on dit les pour tout à l'heure biso biso que bozo soutenir les jeunes leaders ndo ye bodozo lo beleza des morts ba soutien. Maintenant ko soutenir mutu na benjir mort boya batu bo baza à côté na e. Bon, Benjir n'est pas biso ba greffe to finga raté. Biso to ba mambo eza na nzela. Bosiko à tout à l'heure on a tout mambo ba MPA. Oh réponse pesi ngeza nzela te parce que mda sali mabia comprendre que na sali mabia ne ko senga excuse na s'excuser sur yango. Yo moni o mabi pourquoi? Bon, est-ce que yo ka ki ba finga ki place wana? Ba lobi ba finga monotonie. Ce que ba nani ba frantika fana benga bomba ba Mario te ba tika nga mona zoluka mo ba Mario te tika biloko wana ba Wario bazwa ki mo jar bazwa ko mo jar yo mo bandi na biso bazongela biso na plateau kana tele ba ko singa biso ba ko singa grand frère na bango pardon bino sko ba tigre mo nte ke comme sikoyo bino de bomina monotonie maloba monotonie ani ya réaction na bino réaction na bino mabe eloko eza clair bande ko na biso MPR ba fingi mutu te ba tulu mutu te ba lobi vérité. Vérité. Bon, AGPDG pour Sani Okoli. Bon, j'ai l'idée en net nana ko soutenir. Olobi boye, na zona maloba na yo, na ba Nigeria to mona basimba naka main dans la main. Bazozo misika mbola bo bango so likolo. Mais awa, mo batiraima bakal surtout ba ve, bazo kanga ba petit na bango, mo batiraima. Ce que eloko na musique de ligne ngoti. Pour je dire mo pa lobaki on la conférence de presse. Ce que on le bino boye. Si on t'a les caméras Fabrice Mande. Ozana posa jeune leader lelo azo pe musique na yi a soutenir ngona mutu mo quelqu'un qui ezala na Gaz Mawete Fabulous Gaz Fabulous aussi Gaz Fabulous azana posa soutien ya malodo leader qui encore ba MPA malodo il faut soutenir ba mo donc tigre faut soutenir ba génération nyonso bazana na yende faut encadrer ba pourquoi ce que na ba grand na ba mikolo ce que ba grandesse banane ba grand na ba âge bon grand nani hein ba grand na ba âge te na musique te na ba âge use teti teti ba apprendre vérité au salon te na pas si to ndene tu évoluer net na ba grand bazo sina biso de 3 minutes to minutes de na suka tu évoluer so ça net pour ça ba grand pour musique mbongo na biso kende world. J'ai l'idée de l'outil de c'est le fait j'ai des fois à la bon mon connaît tel au lukango na banane s'il vous plaît mon frère pour bino mon de bolo barabou j'ai l'idée à la rabino pour les émissions spéciales non sibi nanzela JKT vino j'ai l'idée à landara j'ai l'idée à soutenir banane pardon c'est le fait so sengi kimia musique mboka non j'ai l'idée faut luka kimia na tel na petit no tel na masa no tel na ve na tel au senga ndeti na nani poto kabona nani bon neti mutu nini prochain leader de presque artiste na biso nyonso to betana bango ba fit ya miko ba faire rigola les padres Jésus de nuance ye wana azu best melody a betana ye si wo artiste ni na betana we ranson na betana ye ko fi olomide a betana le nyambongo relation ko folo mine na non si bieza comment eza normal relation non si bina papa chéri eza comment kitoko kutu relation inon sibi na we ranson eza comment normal pepele relation inon sibi na Gaz Mawete eza comment bon wana ebité relation inon sibi na Fally Ipupa eza comment na ebité siko batonyo sono yo tangi toko kitoko bien oyebi ngondeni asko na Gaz Mawete oyebite bon pour niveau na bangwa ça dépend on likamwa niveau pour ngana ko landela mutu mo boyete ke azana niveau mo boya muke na sale comparaison na molodo leader j'ai leader zana niveau ni donc ba courage belé pesa mbote na batu bazota lo numéro téléphone pour to kabona nayo bon biso ba griffe non to finga raté déjà aussi là tu place papa pardon pour ça na rappeler au pour tomso bosanaki biso ba griffe to finga raté to lobaka bosolo merci
mbote na wana liboso na pesi na yemo non molodo il leader yemo ko tigre inosbi na pesi kajeme les populaires mbote na pesi de encourager mobima mbote. Merci. Numéro de téléphone pour toi. Numéro de téléphone nanga eza 089 47 47 278. Répétez. 89 47 47 278. Merci. Yebisa batu bazote à la biso qui est ici les cas les loto ozongi la biso les sous. Bon ici les cas les loto na ka griffe fona zonga kaka so na zongi te na ke wapi JKTV nde makambo. Très bien. Merci Balandino sur JKTV News. Tout comme na biso na suka émission lelo donc to pesi mbote mingi na Hervé Djembauer depuis Soudaf. Merci pour le soutien Hervé Djembauer. To pesi mbote mingi mulandi monene ya JKTV News. Ceux qui bosepela ki nelema lelo to pesi merci mingi na Fabrice Mandazara ki na sima caméra. To pesi mbote mingi na Feli Mwamba na assistance to bozala ki na Rachel Mande donc Bati Grignon to pesi bino mbote ba molodo no to pesi bino mbote ba manzaka no to pesi bino mbote. Ngai na bino to okuta na mikolezo ya sogi sumasi ya zongite. Merci, protégez-vous bien, on est ensemble.